na ba comédien o azana se ba ninga za la raté bino nyoso boza biso sto ba comédien maman no ça c'est atara na TV so bazu mwana mwana quartier na ba quartier bazu ba PCA salango akosala ngo arobi nzata musu mayele musu ça c'est kuta ko comprendre te mais mwana bimisi biloko ndenge eza likama makila ezaka na nzoto nzamba pesa batu likabo comédien comme ça za comédie na kata makila ezali soki pesa te ezali na Congo siko to comme ça on ka yaza ya se yaza comédien muke ye comédien likolo eza raté tango comme le place qui président na faut ça a suivi bonne chance na siko mais faut ça a suivi oyeba vous avez combien de groupes à théâtre na eloyo soto bimaka expérience na mambo etali théâtre pour mutu azala place wana ya rozala président ya bata théâtre to tanga ça ça ita oh to tanga ça ça yo groupe ça ça théâtre groupe ni bi ça 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 président wana pour na ngati lelo na mona no ba tala mpe mutamala mute même voir même na papa masu mutomba za place wana ba no sa pe kama papa masu ba no sa ba bilo musu ba ko yelo pe ba mutamsu ba e marché mo boye bata ko ba comédie mais ya bete ngo kena ngona ba ndenge na ye asala ngona batu mususu bo tika ba pete banana zala comédien ti na bandi ko sa théâtre na kena ba shikishe kulwenge na sali ba 6 ans na shikishe kulwenge ti lelo na bana na shikishe kulwenge nanu na mona mukanda e uti na ANTPC yete na groupe théâtre ya ngade do bien na groupe mo ba be ba comédien baza posa na bino bogesa elobo e yate Bonsoir, Naba bonne émission ya Congo DRM Bisso TV. Bienvenue à l'émission de Bisso 100% polémique présentée par moi-même Rachel Mandé. La Pessimbo de la Oignon, vous allez continuer à s'abonner, à partager l'émission de Bisso à chaque fois et à chaque moment. Merci P Naba Oignon, vous allez continuer à faire Rachel Mandé ba conseil, vous êtes tellement ébélé. Et aujourd'hui, je suis passé dans la papa Tita ou artiste et comédien, papa na biso to komeka ko seulement muke pona makamba ba théâtre bango ba lekisi chaque jour ka ba problème olale ola muki problème olale ola muki problème to lala ki to la muki a onde na biso papa na biso artiste na biso sai a commis président likambolo ya ki président na ya ki président ya lelote ya banda 2013 baba na ka ko bunda bazobunda mais avec moko na bango to komeka pe ko sola mom qu'est-ce qui se passe entre bango na bango avant na côté na pesi mbote na les patrons de cette chaîne Fabrice Mandé ba mbote na ebele merci pena Jika Dada Taifa et merci na ba onyoso ba to soutenir Rachel Mandela je vais arrêter attendre depuis quelque part et pourquoi pas Njori bon s'abonner, bon liker, bon partager. Merci beaucoup Fabrice Mandé à promettre quelque chose na souka les patrons. Voilà. Papa Tita, bonjour, j'ai déjà bonjour. Bonjour maman Rachel. Bonne santé. Qui m'ezali. Angola nzambende ka te me sens toujours aux à la poser, te à poser. Papa Tita. Qu'est-ce qui se passe entre les artistes et bango na bango parce que ba problème le kebele. Tolal tolam qui va problème, tolal tolam qui va problème. Qu'est-ce qui se passe entre bango na bango papa la biso sai. Omoni ba artiste ba problème ezanga raté ba artiste en général ba problème ezanga raté mais ba comédien ba problème ba ça marande siko ba artiste problème ezanga raté mais ba comédien ba artiste en général ba problème ezanga raté parce que eza ba concurrence loyale ba bilo mutu so za sa yelo na ya za poser les gars muninga mais ba comédien wa to tsa ba problème de mama bezanga raté. Pour comédien mutana mama be na monde TV monde nyoso ya internet monde TV monde tout comédien ne mutana mama be so moni mama bokela mutu mbaso ye na théâtre za comédien na TV za comédien comédien mutana so moni mama bokela mutu poison ye na mama TV za comédien so mama bokela mutu maladi na nzoto baby za comédien mutana ngo pour na ebité ezana ba orchestre mutu tout monde peut miser ba beta musique la ba kala na ba orchestre ya kala ba miser kala oto yebi na ebité so obanda monde ba miser musu so nga ba bokenga maladi boy nga ba salinga boy nyoso na eye na comédie comédien mutu ye na biloko wana nyoso na parce que pourquoi mais l'artiste était mais na comédie pourquoi parce que comédien aye na keto mo boy na kati ya art pour osala art na ndenge ya concurrence loyale pour tant que ça la arrêta yo yaka sala œuvre na yo muninga pa sala œuvre na ye
donc yo sala ke basepela pe na basepela na oyo yo sala donc bunda œuvre yo sala le ga muninga ko bunda te ke œuvre yo sala e boma muninga comédien sko aya sko na le contraire comédien aya su pas bunda te ke œuvre na le ga muninga comédien comment ya abunda po aboma muninga ye œuvre ne tikala comédien ya bongo ya omoni makambo ezo baksa kaka makambo lobi ya papa na biso sai wana elo wana esekisa rapport so na kana zo kama mambo ki présent sai bandi le lote bandi ego banda ba 2000 ba 2013 voilà ba 2013 avant que 2013 sai banda makambo wana ya ki présent théâtre banda kala sai banda dia ko mi benga présent théâtre depuis kala abato bele babundisa mi pona mambo ki présent théâtre wana sai nyongi ba fe masumu wana sali bango boy siko lelo atie ba fe masumu wana ba mal à l'aise kozala pe présent théâtre ngo faut appel expérience mambo théâtre ngo est-ce que y a une expérience au pesé eko fan de ça qui a la président pour que bana ko kamba ba artiste comédien ebele o ya mboka na biso yango siko makambo to lobela siko monike na yebi ke comme théâtre ngo komana ngo mambo coterie ndenge dia na loba boye ezadia moyen dia o bakoza o dia ya ko écarter ngana makambo na bango wana parce que nga pe na lingana nga so bien artiste comédien te oh pona na comment on sana nga be mission na nga na ba YouTube na nga ndingo ya mino nga bona lingana nga so bien artiste comédien te parce que théâtre comme on peut ya coterie mutu muso azui théâtre makambo basala ba théâtre mon banda makambo ya mama Olivier Banda wana ti lelo yo comme mama Denise batu muso ba comme ça privé ya bango donc so ba bengi ye asa ata musu liste so bengi ye asa ata musu association ya koyamba batu ya comme ça privé ya ndeko na ye na ba neve na ya sangisi bango akotsa bango na kata makambo ya omoni na lingana nga peso benga na bango muta théâtre te po makambo ani koma na ngobongo parce que ki leadership e bandanga na ntango yozo kamba ba omona dia ke yozo kamba ozo kamba kasi papa tita azana mbongo akola la pe ala mukilo tango raisa koma président de la République ya kana mbongo simba bona mbizuyo na minicho na lingana sala groupe afini yo akepe afini musa afini musa azubino tango Tshisekedi akoma président de la République azaki na mbongo ayaki na mbongo apesi bato na gouvernement pas comme président de la République papa na déjà zaki na moniso botami na ki leadership so eza pa na yo ko kamba bokambi o kamba mais so kambi na mutu makasi ke ndenge ochaki ke ngane na bon fona kamba na mutu makasi yo okoti ngona ndenge okena ngona ba nzela boye esuka kana nzela et na bon so to timba ba expérience ya mamba ko kamba po mutu azana ndeti président mamba ba théâtre to tanga ça été. Vous comprenez? Bah moi ça n'est pas baninga besobe bazanga ba groupe ba théâtre o bazo kamba plusieurs personnes bazanga kata groupe ba théâtre wana bazo kamba bango ça c'est atikala kozala na groupe ya théâtre o ya kamba banda a kamba ata quelques années azala ngona etikala kozala te ça c'est azala ba groupe ya théâtre ça c'est azala ba groupe ya théâtre ya ba 2 semaines azala ba groupe ya théâtre ya ba une semaine ko yebisa no so ça c'est za président ba théâtre c'est que la publicité n'est pas au salaire à la TV na bando kabola ba coupa théâtre ndé ba salaire pour les président ba théâtre faut salaire que bon comme nga za président ya ba théâtre faut na salaire que ba théâtre non so ba bénéficier ba ke liboso so na zuba contrat ba publicité nga faut na kabola ba salaire a salaire ngote ako kabola te ako renir ba nyon so renir ba ngabi publicité o esenga boy aponi quelque boye to sa publicité après alors ça la monté tandis que yaza molimo ke ngane fona za la patron ya bata théâtre ngane fona za président bata théâtre c'est bango de fois za rana c'est alors ça la monté expérience ba ki président théâtre wana en vrai dire ko bango franchement que ça en expérience et ba président news o ba kamba ka bana ba fina ka bango non eza makambo ya ko kamba ya ko fina bana te za ko yeba ndenge nini yo kamba mo ba papa masumu wana malgré bango pe ba papa masumu ba zela bango ba coterie na bango mama mususu banda sala mambo ya ki président théâtre wana place wana ti lelo ngane na boye même banda ba papa masumu ti lelo na nde sai ya yo elango pona nga na mona nga na pe bachana ba mutu malamu te pona nga faut que nende kuna bokende ko tika mbonga ba contribution bokende ko somba ba carte ba teka ba $30 wana bokende ko somba ba bilo no so ba teka po bozala intégrer na kata makambo na bango mais bango ba solliciter parce que tango eza association eza pour ba théâtre c'est que faut bosala ba démarche boluka côté ba groupe théâtral les ali ata ba groupe théâtral eza ba fait fort ba za ba artiste
boluka bango pour proposer bango boza la réunion bino ce tant que artiste comédien pour makambu ya théâtre et que les parce que surtout basala ki bongo basangisi bata théâtre nyo so bongo lelo unité moko ngoza na makambu théâtre ngoza la ya makasi mais soko mo lelo na makambu théâtre unité on ezala raté eza po ba papa wana bango moko nanu ba masumu ba banda ko sala makambu na ba coterie siko bolo masumu tango so alongo su lelo ba tia su ça wana elongo siko coterie et comme orgueil ce qu'on est côté ce place wana pour ça c'est OK non orgueil aza orgueil ko da yo c'est orgueil ça c'est OK non orgueil ça c'est OK non orgueil OK non na boboto tende ndenge faut kamba ba ça c'est OK non orgueil tant que président ba théâtre ngande patron na ba on leki bango na mbongo ce que to ça non moi exemple amki ba peso sko qui responsabilité wana ya kokamba bato est-ce que on va le pesa bato ba opportunité ndenge bon pour tout le bagage dans le monde ça la malonté mais tout le bagage pour exemple ce que exemple mutu neti ngai na mama bata ya ba président ba théâtre so ba tinga ba bongisi ba comédien oza cirque ba bongisa ba comédien mo mutu neti nga so ba zu ngai pena titane na pena boy na ba bulonga na kana mpona mambo ya art ba tinga ata azaki musicien so ba tinga place wana na mama musique ba bongisi ba artiste po natala ba artiste yo baza na étranger ndenge ba vivre ndenge ba vivre à travers art na bango ndenge art na bango esala ke bazala natala ce qu'on a biso na Congo ndenge ba vivre à travers art na bango ndenge art na bango esala ke tozala ya biso ba art na biso esala ke tozala ba mandia esala ke tozala ba batumo boye bazanga kaka esala ke tozala batumo boye bali ba otela baninga ba kisi pour ceux qui déjà makambo otela muninga kubakela muninga maladi ya na monde ya théâtre za pona kozanga ndi ça kozanga wana ezake mutu amona ke ngane na boye mutu ndenga za boye akomi kola komi na kombo ba mo linga mingi ye akomo kilebeta tamu soba nzonzi kombo zo ya matangana ozala kana otikala ka boye fona sani fona créer linga mo boye po ngai na sani na remplacer place wana yango zo mona na bakonzi yango bazaki place wana tango bazaki déjà na moyen ou ko réunir ba comédien nyonso te et que ba comédien bazala satisfait na musala ba ba osala ba liela yango ba bénéficier nango lobi comédien ya Congo to ba do beta lisolo ndé ba beta ba masolo ya ba artiste ya ba acteur ya film nigérien parce que to kokani te biso ça moni biso to lega bango na musala mais bango ba leka biso na position ba leka biso pe na biso lega bango na musala est-ce que pour anité ke bibo ko leka bango na nyonso non biso to lega bango na musala pourquoi parce que mon biso biso to ko tourner 12 pièces à théâtre na une semaine à Pamba. Vous savez, il y a 12 pièces à théâtre, premier épisode, deuxième épisode, le 12e épisode, vous tournez, on peut tourner, aussi, c'est une semaine, vous fidèles. Bon, ça, on va monter. On va qu'il y a un homme, il faut pas zéler, là, on va tourner pendant un 6 mois. Ça attend sur 6 épisodes. On a vu que comédien congolais, azana na awana na katine comédien congolais a créativité à makasi par rapport à artistes belé en Afrique. Voilà, tous on a kaka pona président Sai. Ngala na kombenga déjà. Pona nité ponga na micho na kombenga. Ngala kombenga de président parce que comme dia président. La micho ba tunyo se basi ba voter d'ailleurs président Sai. Ngala kombenga no président pona ebi na information. Parce que yo na micho yo base internet ba ça. Na micho yo ki président na yo wana yo zango d'accord te. Ngala kombenga na pour Sai président parce que na minute yo makambo ba base wana pe ne tamu se zango makambo ba base internet ka ba che. Donc il faut te confirmer que ça c'est un des présidents ya comédien ya Congo ndé to koloko to yeba mais ce que ça que président ba tindi ça c'est nda komi bongo ba eza ngana obenga eza les rare parce que ko tala na bato no so bana kati wana na likolo wana ça été ça c'est fois on a temps mon ça ça le théâtre belé ça le théâtre ça le combo na étant que ça mais ça c'est fois azwa nanu temps ya ko améliorer ba belé o ça la pesa et pesa facilité comme la présidence wana siko pona yo ocholoba ok ça azo mérité te batali na likolo te batali pe sima na ite siko pona yo mutu oko proposer et oza penza ke okomeki ba ko tia pe boye makambo ba théâtre ebongi batu nyonso ba komi ko se retrouver kandenge de collapse Bruno kanda olobaki ke théâtre za le logo te. On faut nous attendre sur la bango pour la comprendre na niveau à place wana.
ata idée mon côté aux ata idée mon côté que par exemple somo kutu na be ndo sa mama muté bongo siko ba mususu wana na otanda ata kutu botie mutu mo ala maele makata ata ku batie papier lombe ata batie nani fona za temps là na bango pona comprendre que muto nda bon ye muto tombola nini comédie ya Congo ye muto ba no sala ke ye muto sa moni comité batie au président bon total na pétant so pétant bo betali so ki président ça c'est ngo total na pétant so lobi na kondima po akosa pe magamu so total na ndenge kende. Mais pour le moment, pour le moment, pour le moment, ça y a na expérience, na poids na te, poids na peine aux la président ba comité, tu es belé na moi comédie ba belé na Congo. Ba comédie ba belé na Congo ko ça ba vantité, ba comédie bino mo na rezala ba comédie oyo bo sangisa na ANTPC ba yaka kuna ba yaka ba réunion na bino wana kuna soki 15 soki 30 bozala na bango wana ba comédie na Congo ba belé. Ba groupe théâtral na Congo est belé au bino boyebi écouter ba comédie musu ba kufara lelo mo bina matanga za na famille ba to ya quartier ba bikende mwana bango azara comédien akufi mais tant musu bino mo boyebi la bibliothèque comédien moko ya Congo akufi pona nini parce que bino sangisa ba o bino bakutana na bango o bo vanda na bango bo mela na bango moko oya yeba na kufi yeba ni na ba matanga ba l'examen na TV ba benga ba to ba comédien ba ya kombo ba ya la sami tukasika na ba bilamba sika mais ba comédien oyo tant mususu eza mwana za na quartier na bango asaka comédie wana na motema moko pe a minio ko la rapona musala na ye wana donc nenga sala ngona na motema lekita musuna yo muto sala yo ngona ngo sala ngo po zo no de ambongo za no comédie ngo tant musuna sala ka ba publicité mo ma comédie mo be kaya mukesi nango o sala ngo comme il faut mais mwana na sala ngo na volonté pour ebike iza likabonda mbapesi eza na kata makila na ye mais akufi bino pe boyebi na bino peut-être comédien mo bo akufi pona nini suivi ezalaka te tango za président ba comédien faut za na comité na wana il faut élander la suivi ya ba comédien nyonso ba na Congo tous les comédiens ba na Congo pour ça président ba bengo président ya ba comédien faut aussi la suivi ya ba comédien nyonso baza na Congo faut yeba ba comédien bana ata baza combien ata baza millions faut yeba ka na Congo tout ça na autant so yeba ba monter faut yeba ka na autant de groupes donc à partir ya autant de groupes wana nde oyeba ke na ba groupe wana baza na autant de membres nde ko président Lombe ya yeba ka ta ba yebi bilo wana nyonso te bango ba yebi 30 personnes 45 personnes o bakutana na bango na ba réunion na bango ya ANTPC bango nde bayebi bango bayebani bango na bango bakenda so mamo liva bengi batu ba comédien boya bawo basangana ka wana bango nde bayebani ke biso nde pona bango nde ba comédien pour lelo so ngai mutu neti ngawe na kutene so na saisene to benga saisene président ba comédien mais so to kutene saisene tant na matanga mabwe awa ngana pesi saisene mboti aboya te me obeta kara tant que ye apona ye amona ke ngande comédien makasi ngande comédien likolo ngande comédien mombo ya munene abeta kara a 0 pesa ngo 5 fois pandima bamba bongo yo mona yo munige ya za comédien grand frère na biso na mama comédie na poussa na pesa mbote mais tant yo pesa mbote a mona ne mandia nde mutu mombo donc ye gazi ya za na ngo yo wa musika a betona karana nu leta yo kimbote note donc faut bandela ngo 5 fois nga pesko bongo na oyate so na yedi amba bongo sali bongo na yeso vérité motan ka na pesi bongo beti kara ngasko na bateke o na kene na peso soute na yeso place wana vérité be nga na pesa ko sumbo tete na yeso bongo na yeso bongo wana oyo kisa soni tatake ye mo nga na so na beti nga kara bongo nga na yeso bongo na miso pas comprendre que makambo basala ka wana pe ba groupe théâtre na kozela teke bango baya komikota na ANTPC na ndinga o mikota na makasi yo sala suivi na bango luka offert intégrer bango na kata ANTPC. Voilà, fidèles abonnés de Congo Bisso TV et comme déjà presque na émission na biso on a zaki ngamo rote na zaki na papa tite to meka ki un peu kosola mom ke papa na biso saisa ibalobi sala recherche ya combien de groupes aux na ngombe ko sala recherche ya combien de membres bazana kata théâtre te na mais sala recherche ya combien de groupes oyo ezo sala théâtre et oye bana chaque groupe bazana combien de membres pour que lolo biso ki likambo bimi et oye ba commande ngini ko sunga la ba oba c'était comme babino
aussi beaucoup de musique ceux qui moko na bino ayeba na kufi debo milakisaka comédie ba nyo comment voilà ba comédie ba nyo comment bino bolé bino mbongo gouvernement ba mamoli va ben sabino ba maman Denise va ben sabino ba ka bola bino mbongo bo sa ba folie la bino bo voyager bo que ne sa ba comme la bino ba comédie ba nyo comment ba comédie belé ba nyo comme ba quartier ba groupe ba théâtre mso eza fonga ba comédie ba nyo comme ba pesa ba mbongo ba chaîne ba pesa ba leader na ba mbongo ba espace ba TV ba pesa ba leader na ba mbongo ba foot avant même ba leader na ba banda po nini po asaka mwana mobo ya comédie oyo ana ina se a banda musala ngo sigeza ngo likabo ndamba pesa a banda ngo sika siko etake président na epo na yaza président mobo ya sa yebana déjà za mutakombo ba foot na ndako ba foot na chaîne ya bana ne kaka etake leader bana na ba nyoka bino bolé ba mbongo ba ta gouvernement ba pesa bino bana na banda monde théâtre ti lelo na ko ça combien d'années non na dia mbongo gouvernement te na mamba théâtre atambonga théâtre non na dia mbongo gouvernement mbongo ba bengi ya gouvernement en tant que artiste congolais non na lia mbongo ya gouvernement te siko songa de na lia ngote bongo siko bano ba bima théâtre sika ba otika lia ngo jamais ba lia ngote mais ba vela biso no ba sai ba ntuto wana ba zo sepela ba ota mona mituka ba ole ba mbongo ba gouvernement ba za les ka bango na bango ne ba zo baluka na poste wana ki président mutu be président lobi mutu be président lobi mutu be président c'est que comédie ngo to tiki na biso ngo bino bo sana bino ngo. Voilà, Papa Tita, je vous avais déjà que comme presque une émission de mot de la fête pour que tu me un peu kabana. Je crois que bayoki message ko comme la bango la banda ko ya moko na moko ba o bazaja ba leader ba me kapé ko bongisa ko tana ko eba combien de groupes bozana ngo et combien de membres bozana ngo voilà mot de la fin. Ouais, mot de la fin nanga ezala ka mot de la fin mot nanga ya suka ya émission de to aussi ça veut mot de la fin tenga na ko fa lelo te faut 80 quelques ba non quelques ndi na wona voilà mot ya suka ya émission o ezake Léo tolobela mama théâtre. Tolobela mama théâtre pour tolingi ka ko loba buzo ba bona mama théâtre te. Tolobela mama théâtre pour tolingi bo lamu ezala na mama théâtre. Tolingi ba comédie ba se retrouver. Tolingi ba comédie ba tambo na buzo ba tende ba kufa na buzo ba boya muto ba boya azama mama mukolo. Tamu suso moi maman mo boya mukolo akoma tamu suna 60 quelque na 40 quelque atikala ko bota te atikala ko bala te osaka lo yenge na mibali ya batu bazaka na ba poto tina ba kisasa awa osaka ba lo yenge na bana ya mike ya théâtre atikala pe okufa bongo atikala pe ko bota te lobi lo bengi ye wana comédien to lingi théâtre ya bongo te biso lingi théâtre ya biso nde to aboy to sala o ndamba pesa biso na kati na biso po to éduquer masse parce que comédie tout ça ka théâtre to pour artiste a éduquer masse to éduquer bato baza bandako batala biso to pesa ba conseil to révéler ba makambo bango fo ba yeba yango nde to lingi to sala bato baza pasa ki président na bo luka un peu bo sala mingi pour l'intérêt ya ba comédien bo sala ka pour l'intérêt na bino tena ba masse na bino bo yebani bo sala pour l'intérêt ya ba comédien nyonso en général au baza na Congo ba comédien baze belé na Congo to tanga bango te po to yi nombre na bango te ba leki belé na Congo boluka boyeba banani bazala banani musala bango zo kende bia banani musala bango zo ke mabe boluka ba solution nini oyo sala ke na monde art ya comédie ya Congo batu ba se retrouvaka lelo moi pena ke moi na mo pe abali na théâtre sikanda ko na bango mais comme azaka na kata groupe mo boy a se retrouver a ya quelque chose ya gouvernement là a li yango à travers ya yo président no sali ke o fongola nzela wana au monde qui et ça la bien pendant que si ça nous en a gâté pendant saluer venant que j'ai 1000 fois prêtre la Doudouga de Liège je reste ngengo monsieur le maire de la ville de Lyon Karine Kibelu la Pessimbo Tepa ya bébé Matanda Chika TV maman Chika TV la Pessimbo Te Fabrice Mande ba mbote no yangwana na Pessimbo Tepa bébé Ponselvi Kamwanga na Pessimbo Tepa ya Rosa Kilamba na Pessimbo Te Belé Rosa Mwasi ya Pembe Aisha Nyangi na pesi bambote na ngai mingi pa ya Jiklonjili voilà merci frère Junior Tesali merci aussi na Prince Tawaba pour na commentaires pour na partage et pourquoi pas Nada GB merci pour na commentaires et pourquoi pas bébé Matanda merci pour na commentaires na bino ba on doit s'abonner na Congo na biso TV vous s'abonner massivement abonnez-vous partagez likez c'est moi votre sœur et concert moko ya sérieux ya boyazala kate bo s'abonner pour manquer te auto sur la biso nyonso pepele 100% polémique a des posants la pose oyeba ma bébé le lekanga na ba internet ba artiste musicien comédien mususu ebele yaka awa musique
tout et kokota awa na Congo na biso TV. Abonnez-vous massivement, partagez, likez. Prince vous s'abonner awa, Ariston vous s'abonner awa, batu nyonso. Ba o nyonso bolinga Rachel Mande vous s'abonner. Na zoti na ba le vous s'abonner, vous partager, vous liker ce que to lobi mabe, boche la biso et beaucoup plus to lobi beaucoup plus pour la ba comédien oyo bazo tambola peza mingité. Voilà, merci. Na ba o nyonso balanda ki biso so ki zamba zo ngité. Tokute na bino balasima, bye bye, à la prochaine.